C'est le scrap. So yambi lelo abandonné tout le masola ko imbiko. So ko imbiko wana nini? Ko imbiko kota force awera. Force ya flamme kapaya. Omoni force orchestre mobimba wenge musika mesene ba pesi mayele na kasa kriwana. Iseni ebini siskoyo bando gangela ko imbiko siko lelo c'est le scrap masaka. Parce que on va accélérer en succès musique. Nan c'est monini na crimine. So yé a bien à traiter Fally Ipupa orgueilleux. Pour Fally Ipupa soi-disant le bigénon avec ba mission sa Congo. Mais yé kaka li même c'est la même émission. Alors bini ni asa na blouser à $13,000 mission mon côté na Congo azana. Siko tout ça la comparaison. Siko so yambi lelo. Héritier watana bi na plateau na yo. Oyembelo ya lelo na moni ko yemba ngote. Papa oyambi lelo na plateau no oyembela ni. Ayembelo banzembo nezali na DDD. Ayembelo na banzembo zali. So di place etikali moko na kati ya paradiso. Ayembelo yango. So oyambi maïso fabrication embelo balamba mwelo na bulambala. Ayembelo teke no yo kakolina lokola mbisa sikoyo c'est le scrap. So yambi lelo abandonné tout le masola ko yimbiko. Il y a redéplacé. Héritier Watanabe va déplacer. Il y a redéplacé. Le stade de Mars. Oui, c'est ça qu'on dit. Maman, moi, on a Makila, dernier fils. Parce qu'il y a appuyé dans les à côté. Tu as appuyé le Ramalam. Oui, ça bien mieux, on a appuyé. On a appuyé bien. Batu ba sa musala ba dote kamboka. Ba opesa batu ba vie. Na Congo et à l'Arabe. Tous les gens sont en plein. À retourner du saté. Tu n'as pas à retourner du saté. Maintenant, à retourner ici, tu sais, le langage est changé. Tu as mis son musique, artiste a fait ça, il a raison. Alors, il a créé les cas, kala. Il y a gagné la gare, il a créé la salle. Si il y a force à ouer les armes à quatre. Si il y a l'eau, attends, la biso crête à mon. Non, il y a force à ouer mon bimba. Pour créer la carte à ouer musique à maison, mais oui, parce qu'on a tiré la maille. On tient la spiritualité. Pour ça, orchestre naïe, ordinateur raté. C'est le long de la sawana. Et puis, il y a pas porter plainte bakangi. À ça, l'orchestre, il y a un bateau à Zoaka Kanga. Mais il y a un cause de 3-4 mois, ça n'a pas la combo naïe. À ça, on a l'orchestre naïe. Masalanga Yangwa, les rapports naïe, animateur. À Kanga, il y a un bateau 5 ans, à ta voyage à Pambarien. Dans la problème naïe, c'est la seule bande de vie. Alors, on a gâté. Tout pas le bilan à Maramba Pembet. Au banda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko les grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divers à bosali binote à Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Jossar Nyokalongo et le Zaïko Langa Langa en concert de bienfaisance en faveur des enfants malades et des vieillards. Ce samedi 19 novembre à 19h30 au Memling Hotel. En première partie, Eric Jompoy et le Jompoy Mania Music. Droit d'entrée, $100. Pour tout contact, contactez le 081 62 38 753. Une production signée Human Fay ASBL. Solo. Nos abonnés de Congo et Sengo, officiel plus télévision, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne. Vous qui nous suivez de partout, il y a Théo Zambrota, je te salue affectueusement, Junior Chizaïna, Offray Chizaïna, et puis sans oublier le boss Jean-Cy Mabosso. Le dollar bivore, Jean-Cy Mabosso, je te souhaite joyeux anniversaire, que du bonheur, prospérité, longévité, succès, bonne santé. Le patron Jean-Cy Mabosso. Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans cette émission, dans notre chaîne Congo et Sengo officielle, le plus télévision, nous allons recevoir une étoile de la musique congolaise. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas question de chanter, mais ça sera
un entretien un peu analytique, parce qu'on a besoin de s'échanger vraiment avec lui par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant nos artistes de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de Silius Kram, nous allons parler de celui qu'on appelle Héritier Watanabe, qui jouera le 25 décembre 2022. On va parler de Inos B, on va parler de Efali Poupa, Dicap La Merveille. On va essayer de saucissonner un peu quelques actualités pour essayer de s'échanger avec vous qui nous suivez de partout. Je demanderai à tout le monde humblement, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo et Sengo, partagez et abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Je suis avec l'artiste Yann, que je dis déjà bonjour Yann, bonne santé. Ouais, Jean-Sylvain Londa, bonjour, peine à m'abonner tout. Qu'à la forme, depuis Africa, non, toujours. Bon, tout ça qui n'a pas de tout ça qui va coûter comme Al Pacino, tout ça qui va tout générique. Ni siko to za ndako aloyimbo to zo préparer des bango pe babiloko asika mais lokola Congo na mo makamo moko boite ke ba artiste yango to ye fuka kolobela to lobela ngo quoi kolobela très ça va ngana za disciple ya Al Pacino double brassard chanteur animateur. OK. Ah, oui. Yann, mouvement d'abord Zokende. Ouais, évolution mouvement nzamba zo songa biso Zokende calme mais malgré tout na bunda nga moko producteur azante. Ah oui, mais toujours bunda nango si ba 2023 to tira ba mo ba titre musuto sali déjà. Bon yo mais ba balinga nga yiso ba kotika na Yann satellite officiel na YouTube. Ba hôtel acoustique hommage à Al Pacino. OK. Wana so bibatala yo ba hôtel na YouTube na Facebook to na YouTube. Na YouTube ba bitika Yann satellite. Bon, pas je vais être piraté. C'est-à-dire tout bunda tout ça ce qu'on a ndenge mo boya bien. OK. Mais na YouTube ne ba hôtel là. Ce qu'il faut batala ba œuvre na yo ba betika na Yann satellite ndé ba mona mona. Mais na bi que santé peut déranger qui au moins grippe mais siko ça va. Siko un peu mamuke. Mais le go là boulé singa ka boulé tout monde écoute via biso fali bien bande la lobo. Ma yikaka. Mais tu ba été bande ngo zaki na nini na kati. Est-ce que on dévoile raté et elle aura peur na parler na bana soka bimaki banini bundi asati na na suka film azu 3000 on sait fort bana bali ata lo sona mafuta mais on lingate ba petit ba fazer bien yani utapi ngala uta maison mère deuxième équipe à maison mère donc c'est que mon artiste est belé ou ba ya pena misuna makasi belé au sakana. Parce que là, on est ça là au matin, première équipe. Bon, là, on propose des dispositifs. Si on a un boulot, monsieur peut bailler qui n'a qu'à bango. On est privilégié bango. Monsieur peut toujours bon dans la carrière. Mais sur le bito, toujours on a monsieur maman qui est. Ils appellent à battre. Parce que là, maman a succès la maison mère. Mais le lot est basé. Tu vends d'abord tout le monde animateur, moi il a biso. Oh les lions quand les lions quand. Ali moi. Tu vends des libo gaya pondwe, mutu de yambike, libo kama malelele. Bazate. Parce que yo na maison mère Royaka étant que chanteur, toi animateur. Bon na maison mère na pesa kana droite, na pesa animation. Ça na kofrakia. OK. Vous avez na créé au pesa batunsu babwaka o ebimate keza yo. Bon, ndako loyimbo za ndako loyimbo. En réalité musu c'est na terrain. Bon, et c'est qu'il y a déjà. Ah ouais, c'est comme un pembe. Oui. Faut que tu y ailles. Et kenda na bora ngo et ça la déjà même déjà les cas. Ouais, bah ken bazwa. Neti crine. Ken te pesa ba galongeji. Tuna mama du dembouger, du de gantini ni matambe. Bana gwedwe de gambouger. Yo. Voilà c'est que beta na danger. Kalongeji. Côté ça bimisa. Et le ramakamut. À part wana, neti ba o pena ke ba yebani o pesa ke travailler na bango, parce que ba plan mususu me ba reconnaître. Bon na kuzunde na nga pena na zaki na esprit moko boye que non ceux qui ba bengi biso to pesa to pesi. Que non espère ko landa ka batu na ba parler pour ba peso charge ba peso moi 10 20 wana ndenga na sala ngote. Ouais, wana binanga na sala ngote. Yana mise moko te ko lo ba ke non nga na bandeko ya chier. Moni nga pena ilo kwandi na boya kana nga. Donc peut-être que toujours travailler dans l'ensemble, ça a besoin de au moins bima. Agoyo ate pesa biso na idée wana.
toko tsango la safone obi mais ko tika ke no ke no landa bango na ba parler ande wana na sala wote Siko est-ce que tu les lobo tika là na ba bonne relation na ba artiste msuya maison mère tona we ranson yemoko bon wana za quand prêtre oza na relation bien tena epo est-ce que beaucoup t'en a peu kokota na déjà passé au moins prêtre ndé bino nyonso zala ka passe na ba te prêtre za ma mbele prêtre pena za ma ranson epo lam 90% d'artistes zara prêtre za na mambele yiba mona na été ye compliqué bon problème ezani toujours bosser moni tant on a obimisa ba œuvre na ça siko wapna na mona père parce que na kana ba single au moni siko mna ndezo préparer moi maxi single mo bo so pena to sisi bulutu wato mona père acha lobo ah oui esprit pena zandingo aux animateurs mais même tous un chanteur pourquoi aux arana caché Al Pacino wana zaki dol nanga à l'époque to ko fanda boye so taliboué ils avaient 4 orchestres bande go vibrer au talibou moni maison mère BCBG vive la musique à quartier latin so on a 4 orchestres wana tout ils avaient so que na BCBG kutaka talako OK na maison mère kutaka batalako OK na la tino kutaka batalako mais na 4 ya vive la musique ils avaient na Al Pacino aoyimba obwaka ya logoza chebino otala pinda ko ba voisin de tambola ndina moneke no vieux za meilleur ndina copia qui OK. Ah oui. Si quoi, n'abi que moi grippe les autres dérangés, les gens vont comprendre parce que déjà début non qu'à temps où c'est l'animation, va comprendre. Parce que bon la biso bon mon appel que aux en la grippe. Parce que chansonnier Al Pacino yo penati le tambola on a monté. Ah oui malora ba Jonathan Mutambala. Souci ya kolinga. Moto betela tolomba lebele na mbele bele. Otutela tolo yona yesu kantiliwa olobana bato yona yebo konti kala nkoka bwana nte ataliwa bino sanduku moko mutambala ye yo Jonathan kasi lelo navandi pe na kanisi maso na lobaki yekomeli ngai neti kaka na ndoto moto na lingaka kolenka na tutelaka petolo akei atsaye la kate mutambala ye yo Jonathan mutambala nazali kaka nesika yotika kingai ata pasi ata bisengo nazokamwa kaka bolingo ndenge yozonana nazoluka na bonsana me makanisi ezosimba te. Al Pacino. Apé Manaki. Ah ouais, voilà la vie. À part on a Soussou. Ouais. Yawe ngana zangi mbongo. Nasala nini pote na zuwa la vie. Makanise kontinda ngana misala mabe. Nabo manzoto pona bozangi oyo. Elansanga kasi baparaba lobina landa nzela ya mosala. Nalulante oyo baninga bazua mbongo oyo tolukaka l'argent oyo tolukaka moto na ndenge na ye elenge mobali mbongo mai ya ebale komikanga singana kingo te pona bisala sala oyo yebie luka ndenge balukaka mwana mama. Satellite. Au salinga bien, au sali bateau bien, surtout bateau balinga Al Pacino, bateau balinga musique. Parce que au cas moi, tant au longwe maison mère wana. Oui. Ils en a artistes belé, babima basala orchestre, Héritier Watanabe, Fabregas, Déplique, Céléo Scram. Bateau belé balongo batade des montikile ba miel de son pourquoi pas okenda ki pe okota pe na orchestre wana lokola ba msusu pe bakota bon avis biso fenso na biso loko moko mobali faut avoir esprit abi ponga na ko mawe rezagi lelo lobite yana batu msusu ba désactive ba esprit na bango. Alors si je comprends très bien, bah Olivier Ra et les autres ne ba kota na orchestre ya bandeko na bango ba collègue na bango. Esprit n'a pas assez. Beaucoup désactiver esprit. Vous avez la confiance dans la vérité. Ah. Et donc on ils ont ma casse na casse Congo ba doit la confiance na bangote. Jasi londa to na mokili. Lelo kolia. Lobi poko zanga. Lobi na poko zanga lo baté loko zangi lelo na lobi okulongo so tete. Et ya bongote.
Rien le quoi ça, on a osé 2022. On s'en va bomber en 2023, on a eu bien côté. Donc, vous jouez pas des collègues, par exemple, dans l'esprit. Pour nous, ils ont désactivé. C'est désactivé. Oui. Ah, oui, il y a un on a un esprit désactivé. Na bunda la boîte qui est mobile. Na une allée, na une pété na vandi. Na dit que aussi m'a pour me guérir les anzambi. Est-ce que vous comptez ça là, au lieu rapidement en musique. Tout ça na bâti, tout ça là beaucoup studio tout côté ndé. Moi ba tout ba ça pembe na ngami balemi ça tout ba soutenir là. Mais bien non, na kasa mo on va aller au talé zali. Ah. So que na héritier mais héros, que na daba mikili ozonga pe. Mikili ça na mikili lo on va peut-être ezaka mikili. Si na 2030 ezaka mikili. Ah, qu'on s'est désactivé ça musique. Qu'on désactivé esprit. Si quoi, et là on y a sika o yozo préparé parce que batte bana minute ba msu batalio lelo ba msu ba ebiote ba msu pe déjà ba ebio okoki ko ebisa ba onene potokota na sujet mususu na mambo etali bazela maxi singa rezo dans na mutu shi feeling na sana ba quelques ba titre mo ils ont na générique mo ils ont na katiwana bazela yango vraiment nous avons travaillé vraiment ma kasi pe na besoin on a besoin que notre chabiso maboko ko hésiter artiste ont travaillé mon gros on a besoin pena ba producteur ba soutien ba manager à makasi OK ba ya tout ça vraiment a besoin na bango que c'est désactivé ça musique on est ticket là ma bé est-ce qu'il faut l'activer faut comprendre nous ça est-ce qu'on a désactivé na ko sanga lelo na kanga mutema na zangi lobi na kanga mutema lobi wana na ozo à part ndule rana comme muso sala musique ka ouais ndule ka on demande à foi, il faut comprendre, grand esprit, bon, mais parfois aussi, humilité, ça bien comme qui dit ça, comme qui dit ok, peut pas qu'on a pour bêter, mon appel Zélan les ans. Comme qui dit ça, ça n'a bien. A, za A, B, za B. Tout ça, la maramouté pour songo la sala qui yopinga pimpa. Quand on suit songo les chances naï. Mais on a une chance. Parce que peut-être vous avez chance na wingi ba fula yo fula mande ba misuba fula ma yo poza rasko na D. Oui oui. Potile na D na abima. Na nde bozala bongo ne bozala na D. Mais ce qu'on y a na un bo qui sont na D. Ce qu'on y a na un bo qui sont na D. Tant on quitte na D aller. Au bundi futi ba minerva ba kanya. On a 12 fort. Exactement ramut. Et puis ça biso combien de ya mali belé. Trop mais artiste nini o azaki na nga artiste pour pesa nga nga pena artiste ba betanga 12 azati biso doka esprit musique mo bo matate ba o chabeno ba kana ga artiste mo beto 12 so kana yone ute pana bon écoute kana mususu muto gérer bino quoi na zéro gérer bino chef d'orchestre na biso bazalaki chef d'orchestre Isaiah Mat chef d'orchestre Yamazaki ya 1 biso siko na B. Bon, il n'y a pas de l'école, il y a un petit lassé. Est-ce qu'on a des chefs qui sont on a des rapporteurs au Daï. Bon, on a un ami au temps à communauté, mon épée, qui m'a poigné, il a pété ça, la PC, c'était. Bon, tu as avancé, tu as le Mamou Italie actualité. Le 29 octobre 2022, Zagina, tout ça à 3 ndoulés. Deux Naki, le Moko na Braza. Nakin, Zaki a scellé au scram, où il rataki, fallait avait presté. Na Braza, Zaki Fabregas Maestro, Zaki sur invitation, il y a famille présidentielle, Bino Bato Boala Nakin. Événement fallu, bon mon qui on bon événement il y a vu Nabiso fallu pour pas coup de chapeau vraiment vers ça la boulot. Karanenga Loba qui a retourné, c'est-à-dire à retourner qui vraiment stade de Marseille les jours là. Bravo na Nabiso Aigle. Alors on a fallu. Ouais. Mais c'est le soit joie qui a ça la paix moi retournement na nenga imka. Même Nicolas Zali. Pourquoi avant d'être le 29 habite à répéter. Ce qu'on fera chaque date nous soit habite. Mais nous avons un winget. Cause la mona winget ni kolobani. Ndege non ce qui m'a beza le roi na mona winget na bete la mabe maboko. Non. Parce que pour yo c'est le scram ne mabe. Pour acheter même jour na fallait poupa. Même jour ango o tchena mutu mo beti siko to kokite bisiko wenge soni wenge yoki. On est à mon esprit biso to ke na so to ke esprit da activé.
Oui, il y a désactivé. Kasi, esprit désactivé au coquin d'où l'été à bête musique. Tu m'as bête quitté parce que bourgmestre na hiérarchie balinga etendo le anezala vu que paiement paye salamaki na retard tout ça donc il y a un moment concert ezala quitté Jansi londa na zonga mo mkena question tuninga omoni na katsaki ba vina biso ba c'est le scrum ba sala ba boulot na wenge musique à maison mais tukutia pe ba héritier wa tala ba sala ba grand boulot na wenge musique à maison ba sala ba dit bien ba sala ba grand boulot omoni siko so yambi lelo héritier wa tala bi na plateau na yo oyembelo ya lelo na moni ko oyemba ngote ayembelo mon cœur fidèle tout oyemba ngote so fani oyambi lelo na plateau no oyembela onini ayembelo banzembo neza lelo ayembelo na banzembo za lelo soki place etikali moko na kati ya paradiso na eza réservé pour na ngaye na ndimi na kutali felo po Debora akota paradis ya nzapa oyembelo yango so yambi oyambi maïso fabrication mbelo balamba mwelo na bula mbala elie bango to asaka masika banini oyembelo teke non yo kakolinga lokola mbisa siko c'est le scrum so yambi lelo abandonné tout masola ko yimbiko so ko yimbiko wana nini ko yimbiko kota force awera force ya flamme kapaya omoni force orchestre mobimba wenge musika maison mais ba pesi mayele na kasa kriwana iseni ebini sikoyo bando gangela ko yimbi ko siko lelo c'est le scrum masaka ni Obi to bandi pena non teme na moni déjà na solo ba vérité bato bazola nanga so na so kosa ba komala ba message donc c'est exemple ya 3 nanu ya riche très bien yongol ba ke c'est le mingi azala raso ke zo le kazo loba alobela makambo alobela kaka ba créer le ka ya kala ya gangela ka ko yimbiko ba créer nanga na sala sikoyo ba créer wana force a wezala na kati siko lelo alongwe atangela biso créata moko na bibia force ya wenge mobimba poti créer na kati ya wenge musique maison mère oui raso na otiela ngo baye otiela ngo spiritualité pour ça orchestre na yi olingate raté na tango le même ba fabrication na tango le bouti watanabe soko yambi lelo abetelo masola kalate abetelo masola lelo ya actualité asana ngo te yo ndolanda c'est le mona betaka masola kala auto le kana émission makamoni na sala abikanga na sala ba cri na ngana sala ya kalebini saka mais sikoyo batu ba osa musala yo do bate batu masala masolo kala Junior Mobulakani Yannick Bongondo 4 fois mobali c'est le lo asikani na bimisizela na sungo suma mkeza silonda sunga no omoni lelo ngala ko ba nzembo leke belé c'est lelo tena kotangelo densembo c'est le ba ne sala succès David Gata otikinga mozemba force ya fait rigola na kati otota nazi tika monga force ya fali popo na kati parmi balé wana tezela ana nzembo zela nzembo ayimba c'est la grossesse dodo te azapela nzembo mo ayimba bozara ya douceur fort dans un nom na chombo na yoka ngo fort ayimba yemoko nzembo mo bien et oyanga na sungo suma mke moni lelo beritier watanabe bazwa ki vie pas wenge na wenge musique à maison mais pas au raso de roi de la forêt mais lelo beritier watanabe ba opesa batu vie bon yo va mission na poto ba pesi ba na batu vie mais c'est lelo nde asawana ebi ke ba ko porter plainte ba kangi ndé asala orchestre ba na batu azwa kanga bango nesinga na ko zatala ba 3 4 masa na balela na kombo na ye azwa asala ba orchestre na ye masa na nga yango alela kapona ye animateur akanga ba na batu 5 ans ata voyage à pas marien mais lelo be héritier watana be oyo ba fabrikas mais so ko vanda yo azo beta fi abimisi ba musicien bon ça succès na Congo fabrikas o aya sima et na sima pena mais c'est le à part bana na ye ya musuna famille na ko beta tout le mais non ils ont problème na c'est na problème na yete na solo bande vie azana nyongona ngati to a le bilanga makambo pembe siko to beta pembe ya pembe. Pourquoi tu peux sa valeur dans Watanabe? Tu peux sa valeur dans Fabrikas. Mais est-ce que JBP a sali pe batin belé bimisi album te ils ont un artiste belé lelo banzib na bango tikala impérissable ba chef d'œuvre peut-être c'est le pe babilo on est belé et ça c'est un chef d'œuvre te papa chéri azanango wana mutobo yango azate
Mais c'est le scrum à Zan en côté. C'est le abimisa animateur un peu belé. Animateur, papa la mission c'est le abimisa na Congo certain. Mais le seul de ce monde a Ibrator, de ce monde a Bin affilé, de ce monde a Patrick Beckham. Grâce à nan. Fabrica c'est. Oui, les ba mission ba Zan ba poto kuna, mission ba tikala kuna. Fabrica ça mema bango. Na ba États-Unis. C'est le mema mission ni. Ata na Luando atikala. Na Angola pam. Discours nyonso ya Léo oyo ezali kosalama tout autour na ye to mona qui entretient na ye na bosolo tant olanda ki yango. Qu'est-ce que tu avais compris de Léo? Parce qu'aujourd'hui Léo actualité, tout le monde parle de lui. Omoni nako cité comme on a monté pour que bazolanda biso ndeto ke na kana nzongo inene to déterminant et ça peut na succès sinon on va bien moto moto no ça sala moko sala ngona miso bato te eloko bato mususu ça base. Mais succès en musique, c'est ça. Parce que moi, c'est le succès en musique. Non, c'est mon nini na crinini. Parce que hier a traité Fally Ipupa orgueilleux. Pour Fally Ipupa, soi-disant le dit non, avec ba mission au Congo. Mais hier quand il même c'est la même émission. Alors bien il y a un blouson à $13,000 mission mon côté na Congo ça là. Siko, tout ça la comparaison là. Un blouson il a $13,000. Si quand on a le bien mutaza na ngwaza, est-ce que so mutu moko le bien makambo nga na zo ça. Somo on peut kana copa musique. On a le bien. Musique écoute c'est là. Tu ceux qui c'est le scam so ma blouson na mbongo musique et a passe. Mutu na ki ma business class au question ma blouson $13,000. C'est là qui ma business class. Yemo ka lo ba. Business class. Amata ngote. So a aucun blanc ya misi $13,000 ba so bi blouson. Lo ba kabila ki. Bon, tu as Kabila, tu blouson $13,000. Non, pas Kabila, il y a mon bagot, mais c'est $13,000 ta somba. Tu es ça? Tu vas faire les cotisations, tu es là pas si. Surtout il y a à ça les publicités à blouson $13,000. Bon, souvent mon tour ça la publicité à Tony Martyr. Mon tour ça la publicité que non, ensuite disque d'or certifié. Mon tour ça la publicité que non, tu à beta ka ba concert, banze monnaie libanda yo kanaka. À beta ka na ba stade libanda. Sur mon tout ça la publicité à Moussala aux Osala. Et c'est ça ma bé. Ah oui, oui, que you mon a wingé, mais niveau au côté la mon latino, c'est au comme warrior. Tu es comme un warrior, c'est ça réalité, ça vérité. Tu es révolté. Tu ngago tu te ngado beta de pembe. Pembe kaka. Ngado beta pembe. Mon le 25 décembre. Watana ba retourne de sa stade Martyr. Na pêche exemple clair. Na vendre la bande à wingit. Na vendre na Gucci Watanabe. La vente de la fabrication maestro. Na ba tade de monti kilolo bela mam na bangote. Bon, na actualité de bazate. 1200. Ah ça la makasi. Non, souvent na winga. Bato na tangeli bazana ba musicien ba yebani. Ba yima ba musicien ba poto. Ah ok, yo cha bato déjà. OK, c'est vandi ba sali bato, pe ba sala bato. Baza pe na ba projet d'avenir. Parce que ba wana msunde bana ba projet d'avenir exact. So ke komi na ngoto, obete la ba maboko. Ba mi bal toche ba point na vie na bangote. Mais c'est Léo Azanaki nazo préparé un projet et vous allez disponible bientôt. Je crois ba image déjà studio, ba déjà bazomo na ramonaka. Je suis croire na Léo qui a retourner peu musique. Au moni que mon pépé mo boye pe envers yé banzembu pe a carré maramutu carré sans pouille ya bana wenge. Na vie a mutu bachaka pointé. Ngala ko tia point na vie na yete. Ceux qui lobi to lobi okuna sali musali za bien to beta maboko. To so ngaka. To ba noter a sali sur musala bien. Est-ce qu'on avant au azanango? Est-ce que Aza capable tout incapable et autour de sa veine? Si on a lobby Aza incapable. Parce que tant qu'on a profité na Sima Fally Ipupa. Fally a bêti déjà. Et là on est là que il a profité na Sima Fally. Mais ce à part yango à quoi chat dette même beaucoup mais c'est ça qui a l'occasion à chat. À chat jour. Ah chat ça artiste. Il peut à sur l'équipe na mo ba ibne ba s'organiser. On a poto mbangu. Azana na kinda. Ah papa tika. Très bien makambo. Pour bateau ba concert il a fallu côté popularité ils a qui battu belé mais
côté vraiment musique ezalaki penza te yo nem tozaki wana et puis yo pe tant qu'artiste par rapport ya maman nyonso bat ba loba yo ko loba ni biso na Congo ya la raboué tozali liboso na makambo plein akotondisa te bato nyonso babaka akotondisa te mais tant atondisi tosali nini langage changé tokomi so musique artiste apesa ba raison na ye na landemo ba artiste na baleka ba bigana bato bazaki liboso basinge bande ko katana embuya ki sotoki na problème plein tolobaki akotondisa te loko atondisaki déjà po etikali wana ya problème te po biso tolobaki akotondisa te atondisi atsepe nzembo bato azoyemba siko na concert wana ya le 29 elo nini oyo yo sepele nango te eloko na sepelaki nango te bon d'abord na kosepela na eloko te za mwa pasi parce que artiste apreparaki entré na ye corée na ye makambo na ye tout omoni na niveau ya ki professionnel ya professionnalisme oui, na ye c'est-à-dire soka ye liboso na bino soit apesi déjà 600% soit apesi bino déjà 70 esili donc si je comprends très bien nyonso elekaki ozalaki nango d'accord ekoza 100% te parce que eza live c'est-à-dire 600% sont déjà montation que déjà 50 ata 51 aleki déjà tout le monde ba Abraham Bamati Abraham akomi ba benga yi pupa zomona menga nazoka moneti uta na wenge bozaka ati lelo ya satellite kokoma pe yan wera yan jibe mpiana to ipupa pe rokoma pe yan scram sikoyo na minute nazaka déjà disciple Al Pacino natambola na mali na ebi Al Pacino mais sikoyo Al Pacino atika biso oui c'est très bien musique na ezali ba œuvre na ezali mais rokoma pe yan scram il avait ma cam aussi le pas dans la combo kunate parce que yani pupa nazaka yani satellite nazaka pe yani pupa te yani satellite ka double quoi ça ozo brassard en web brassard ozo nga muto pesa nga brassard za te parce que mutu nazai muto nga na copia alata brassard tazaki nango ya kati double brassard nezaki ya kati chanteur animateur animateur lelo Bill Clinton na mo la tsaba brassard c'est nga vraiment nazela la brassard te ba bina ba limisa peut-être vous allons na crio et binisi mokilité yango ba tu ba comprendre na bango to travailler na studio ba ba yo ka mutu chi feeling ba ba yo ka na mutu chi feeling ba yo ka message na kati na ba niveau ba crise na kati mokile bina nango eloko moko so bomanga jasi londa producteur azati c'est que yo pouvez vendre image na bien te yango moni ba producteur pe ba hôtel pe bien te c'est ça tout ça là que tu regardes ça peut te limiter de croiser les manager na yo aluka ndeni ni a panza yo te croiser les bras te manager la bande au travail na to stocker contrat na ça on a mis sur ngamoko OK ah ouais tu côté la manager oza la makasi ba manager oyo ba ebi déjà musala ba ou peut déjà ba sala pe ba artiste belé ah oui ozomona ba manager basé belé na Kin Bazali na ba Sénégal na ba Gabon Cameroun na France partout Bazali so za talentueux na ndenge ba œuvre na yo ils viendront vers vous jusqu'au pesara batuka les meilleurs de toi et puis marambo va avancer tout sur la marambo l'héritier Watanabe la Polga Cosa Nostra garo déplaçango héritier Watanabe va déplacer garo déplaçango le stade de Mars oui tout ça qu'on dit mwana mwana wenge makila dernier fils parce que yo appuie na weza côté ni tinga na appuyer lo ka malamu po ça bien nyonso nga na ko appuyer nga na ko appuyer ya bien bato ba sa musala bazo te kamboka ba opesa bato ba vie moni azaka égoïste te pona ye moko te na bana na ete na mwasi na ete na bande connecté azuna bato libanda ba vivre ba bénéficier na sima na ye nga bato abongo non na bete na ba maboko OK oui neti lo nini oyo yo koki oyebisa wata ou déjà à coquille déjà pour réfléchir et ça la mateuse à la jour événement wana tant que moi na wenge parce que tout le monde fallait à bien ba master na quartier latin ba embaki azoki na mwana bango prince ba bien et ça la bien makasi na ebi Gutiaza dernier fils à wenge ou ranson dans le roi de la forêt azana pembe na litoyi na omoni nga ona ko bakisela e pini ko salate na bi les grand prêtre coaché o le ka kitoko nga pe na ko bakisa na omona o depo esprit ali coller ezali grand prêtre
Ok. Beta on déjà trois c'est déjà à coacher à beta boy poum ici. Évolution Fabregas au monde on est parce que Mikolo pe moi nous écouter entre bino na bino bana wenge. Toujours mon a dépli Fabregas Wata Fabregas ba tirement et yo golo banini tant que mon a wenge on a pe batna yo bozala ensemble. Oui, on va ça frère. D'abord musique est la musique. Tant que tu as dans le monde d'Andoulé, où il y a bimisi polémique il faut ça là. Polémique, il y a concurrence, il y a loyal. Où il y a bimisi, moduto sani, on sa promotion, il y a logo naï. Au moins, moduto sa promotion, il y a logo naï. Mais à part Wana, tant que tu passes dans la famille, dans la famille. On se l'a mis des soins, il y a des soins, c'est une nation qui s'y met. Batubayate, au banda bango mabe. Au banda bango mabe. Invitation à la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de dette. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!